Salut la famille, certainement vous allez bien. Bandeko, à mon réaction à Congolais sur mais à culpa ya Denis de Soissoi. Yakanjinga yako senga pardon ya lengi nini. Atala. Webi. Ah, la famille. Et avant la bête l'histoire pardon à Denis. Batouba batuna ngai mama yope au fait bat baebisa nga batuni yo besoin de m'appeler mam Denise azolo ba ni na ozola que mam Denise azolo beza solo. Pourquoi bat balobi bon parce que baebi que Denise akosara mingi dossier chacun là la boyebi ta bakangi Denise abalobi maloba lobi biloko na yatikele koloba ngote c'est pas ça. Parce que qu'est-ce qui prouve biloko lobi eza solo nga onga na yebi parce que soto que to sali analyse simple si réellement to abato mayele OK. À moins que tu aies ma maman n'ait pas de raté. Bon, mon nom on a en Angleterre. Bato bilo balanda news ba oyeba. Je me rappelle à l'époque mon fils est né à Zaï bébé hein. Bienvenue à Zaï bébé. Plus ou moins 16 ans passés. Non, bien presque parce que Zaï baba était boy. 16 ans. De 16 ans et cocané pour moi dans Zaï bébé je me rappelle. 15 et demi passé donc 16e année babomaka soldat moko britannique na mboko et pas bana moko ya ba somalien baza ba musulman OK ono ya islam baboma rugby c'est comme on est en wana pe sonama et un jeune soldat a utarape Irak botama ramuneza la nzamba salaka mwana bato auti guerre na Irak à survivre à Koufité parce que Missou ba Koufa mais à Zonga quand même alors na mwana moko a outil camp militaire parce que ngana musika te nazana même commune ou place camp militaire moi en Londres ezala na Borwich azoani malembe otambola makolo bakata ekingo bazami balo misato ba jeune moi ba somalien baza ba musulman ono ya islam ba kata ekingo parce que bobi kama mbonde to loba keno mindele ba oseme ba trouble na bamboka na biso pona ba mindele baza cause ya ba conflit na ba trouble za na monde donc du coup il faut ko attaquer bana na bango lo moi ba jar wana ba kata garçon na kingo. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alerte indi hélicoptère no bobi kapoto quand de bonde bomona ba film Jeep wapi bango ba cible bazokengela bazaina minduki ba beta ba masasa ko sakana te ba rafala ba soda système ka kala ngon kala technique tala mondele asala formation pour ba otina n'importe qui te kengidi la pona nini en fait pour ba bomba bango zai tellement facile tellement simple parce que hélicoptère ezaki nyonso ezalaki ata so baloba nika bango yana musika nda bapanzani ba mwangani mais là on y basala bakenda na ngona strata ba beta bango ba masasi et bisika o bakokufa te juste pour ba déséquilibrer bango ou encore ba neutraliser bango ta ba koya ba lokota bango ti lelo bazana belle marche pourquoi ba boma bango te na raison enquête il faut baluka ba réseau wana bazana nani bazana nani congolais eza ma pe passer na moni ba tata mikolo na mande fois pembe na ba commentaire régime na bino ba bomaka batu bozela bomela biso général soki nani ndeko na biso muswai katange boko mona boko na lobby Denis alobaki ke et azali na fuite na ba preuve ba voice autre ya complot ya coup d'état atangi ba kombo ebele kaimbi ne mutu fala sa l'opération mais ba comme nani tato asala succès o ya ndoki mutema mabewa abimisa aboma bato Kalev atangi kombo Kalev na kati siko bomi tuni mutuna te bongo ndeni ni bato mususu oya atangi ba boma ba onte ba boma ka kaimbi bomo na onte eza clair te na vie force à la mayele surtout ma monnaie ba politique boy ba lobaka choka te
c'est Babylone a sali ba déclaration, ça les aggrave. Il y a un gars qui a sali vidéo juste pour n'appuyer conseil. Et non, pour n'abêter ma bourre, to pena conclure, to na approuver, mambo oya loba qui to na confirmer. Ok? Banana ba somalien ti le bazala na belle marche. Ba beti déjà 15 ans boloko, bazala rawana ba okufate, bazwa ka ba torture. Pourquoi ba boma ba ngote pour na raison ba enquête ba yeba, bazana nani? Bazana nani? Tant ba kangi fuite ya coup d'état. Jamais bo okeka bobomi mutu wana oyo bomoni o suspecté ou encore bo kangina ba preuve kanga bo mamokonzi. Parce que là on est ya coup d'état to elo abongo et ça le ma mutu morote et ça le ma bato belé. Nana tindi commanditaire ezanani banani ba complice pona nini et plan na bango ezanini il faut ba nyonso wana pourquoi po na royeba et comment est-ce que beaucoup de jouer plan wana et puis surtout ko kanga batu wana pe ko mettre fin peut-être na eloko wana hein na peut-être on se faire comprendre. Kaimbi bat baboma ezaka bato batina ke sa coup d'état. Pourquoi? Parce que tant babandi au sambisa yi azali na liberté na moi ndenge zalara en surveillance provisoire bazo surveiller tout ça bien que ba destituya qui c'est tout à fait normal yo ba kangena ba pauvre ngoboma chef d'état de l'état c'est tout à fait normal ba botole ba minduki ba longole ba pété tout ça ba ndo landela enana bozaki na nani atanga yi tellement ba kombo et bango mo ba moneka ke non j'ai que mabe donde ezabo esoka bimisi mambo tout mabe makasi bango mo bat babomai batu baboma kaimbe za bato batindaka yi asa coup d'état bango bat baboma kai vérité yango wana congolais tellement linga vérité te congolais so asa yini moto ata bakoseli moto na marambo ata eza clair que marambo bakoseli yango ye il faut ka lapider moto na pona nene parce que alinga moto wana te. Quant à pardon Denise Osenga pardon na on peut ça concerne bandeko o bolanda ngai o bokuta na vidéo. Écoutez na vie évita ko senga bat pardon, évita ka ko senga bat pardon pour na bato ba mayele ba comprendre moi mais pour na bato ba za mo difficulté à comprendre je dois me faire se faire comprendre to pena expliquer na kitasu na se pour ba comprendre évita ko senga bat pardon muto comprendre ta kanisa na lobi ke non ko senga pardon te na vie non évita ka cela veut dire quoi boya ka osala mabe hein boya ko osala mabe pozonga ernyo so senga ba pardon et ça est très dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme oublie difficilement. L'homme ne pardonne pas en réalité. Ah oui, il y a que Dieu qui pardonne. Généralement, Moutalimbi sa raté. Preuve. Moutalimbi sa yo bizarrement, dans les circonstances, moi sali bêtise à rappeler au mabé. Même dans le couple, tout le monde en ouais. Moi, ça, quand on a trichara 5 ans passés, bêtise, moi, quand on est clair, fille, on a beau solanine. Tout solanine a pesé quand on te kebal qui ndumba na yo na yebi, moi, si on a obo bimbanga na hôtel, c'est ça l'homme. Bon, évita katala. Évita ba je ya osali mabele lobe o senga pardon et puis osala ba maman grave. Ozo no kana telo moi muke apamba pambo na ye excusez-moi na osala ngo susuke j'ai effacé biloko yo bimisi oyebi ba dégâts créés. Poya ko loba ke non na osala susute bolimbisa. Déjà biloko ba dégâts créés on a ko réparer ngo. Ko réparer ba dégâts. Faut faire très attention. Na auto mona vidéo mo amanike bango nyonso batomi tout. Aye ko senga ono Koffi limbisa Cindy limbisa maambo alobaka wana eza nango kaka pona réseaux sociaux tambola bon il faut que ça adversaire do bota likambo créer likambo même maambo minene maambo grave ya makasi azo avouer que non ba créer kaka po koko ça adversaire après o un jour o lali o la muke o teza ina kana funa ba montage mais alimbisa ngai ba dégâts oyo salaki ba passion bino bokisi na mitema ba crise bo salisi batuna ba tension ba pemo bo matisi batu après olali. Écoutez, évita ko sala mabe, évita ko senga bat pardon parce que l'homme oublie difficilement. Bisika ba bomelo ko yebate. Ezan batu musu ba sala ba mabe ba senga ba pardon mais après 5 ans ils ont et rattrapa bango. Ezaka conseil na opia, na opesa conseil. Na la pesa bino illustration moko mais dommage que ngongekei 10 minutes coquille. Bon, rater l'illustration, moi, bien, mais bon, à suivre. Des bonnes choses, je vous aime.
Hein? Coach la grande. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa maintenant tu
biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata